qui na lombango l'actualité politique à mboka na biso oyo tata mokonzi ya ekolo le petit Jésus les descendants de Tchéti Tshisekedi asali mobembo na Congo central ake kuna na esengo te ako kosincline na bamémoire ya baoyo ya biso bakufi c'est que na mbanza ngungu accident etelemaki mokolo alobi yango le chef de l'état oyo tobengaka papa bolingo oyo tobengaka papa social amour nde bilei na ye asalaki déplacement na ye awa ake kosincline na mémoire bandeko na biso bakufi na accident wana na yango le chef de l'état akendaki na hôpital ya Kisantu chaque mbetu azoconsulter bamaladi nyonso baka grave le chef de l'état a vu pouvoir na ye attaque le commandant suprême le premier citoyen de la RDC baoyo bazala baka moko oyo eza léger bakotraite bongo na Kisantu mais baoyo bana baka grave le chef de l'état ake kotransférer bango c'est que bato wana oyo bazala baka grave na hôpital général ya Kisantu na minute oyo toali koloba oyo na baprès-midi oyo le chef de l'état a transféré bango na hôpital toali kobenga cinquantenaire et puis alobi ete ake kosanctionne bandeko na biso ya transport oyo bazwamaka na lufu le chef de l'état a sanctionné sévèrement mpona bato wana bango nde baza habilité ya kotia ordre bametali nzela na yango le chef de l'état a sanctionné bango mpona babi eleki ebele si je ne m'abuse pas semaine passée il y a eu 8 morts kaka na place wana mwana mwasi moko mutu na esi lelo badécouvrir yango te mutu akufi mutu eke epai nzoto eke epai kaka place moko wana yango ntango chef de l'état akiti na lufu ake kosanctionne badirect babato baza santé ya mametali transport na minute otwali koloba oyo bazali sanctionne bakosala su mosala te jusqu'à la nouvelle ordre mokonzi ya mboka transféré bandeko na biso bazala baka moko grave batali ete na Kisantu basoin ekozala propriété yango balongoli bango na Kisantu batingi bango na cinquantenaire toujours na actualité politique ya mboka na biso combattants et combattantes ngai na kosese jamais kolobelonga bino pouvoir oyo nzambe apesi biso après 37 ans na mokati bilanga na mokati mbila na momeli ya gene na momeli lotoko akomi na souci ya kozala président c'est que Fatia apesi bato souci ya kozala baprésident dongolo misu po toali kobenga le candidat malheureux les dauphins de Joseph Kabila alongwaki lobi asalaki déclaration politique na matinée na bango na Katanga précisément na Lumbashi alobi ete gratuité enseignement ebanda uta Kabila est-ce Kabila bondimi yango jamais andoki alobi boye gratuité enseignement ezali na constitution wana bango mutu basalaki wana 2006 le président était clair le président alobi boye moi abeti c'était na plateau na Nations Unies le président de alobi ngai naye komanifeste pour volontaire koapplike constitution toboyi te bango basalaki constitution wana mwana aza na nzala yo ozopromete mon fils soit calme na opesa biloko lobi mais oyo aye alati bonne volonté na koapplike élection na koapplike gratuité enseignement asali mabe basali bolamu papa bino bosali 18 ans koapplike gratuité enseignement te mais moto asali kaka moins de une année alati bonne foi bonne volonté ya koapplike constitution mais bino bozobetaka bokende boye bolobi maker ake boye lobi duni ake boye lobi shadar ake boye lobi yango nayebisaka bino combattants et combattantes bato wana balingaka biso combattants et combattantes zala fi bato wana balingaka biso te yango moni ngai ya so ata Félix atelemi awa o monsieur Guillet Chibobo olinga coalition mokonzi ne faut bomano ngani nganga ngote mais
nous sommes dans une coalition parce qu'il est vrai que nous avons la majorité parlementaire. Il y a un seul qui est biso là bango to ça. Mais ceux qui nous ont battu les biso en 2023, est-ce que vous avez dit tout ça dans la coalition? Il est arrivé que nous n'avons pas la majorité parlementaire, il y a un autre s'assumer et que tout ça dans la coalition. Mais la moutema na biso, na moutema na bango toninga naka. Il y a un combattant ce combattant dans la ville. Totiki Chadari, Maker Mongu, a sali 10 ans d'enseignement depuis 2007. Oh, bah non, Makaye, ministre de l'éducation supérieure, école supérieure primaire et secondaire. Alors, Kaka, tant Badi Banga a commis ministre, il a fait 10 ans dans le ministère, appliquant la constitution. Mais à ce moment-là, il pour tant que ministre, dans la province de Moussoutou, gratuité de l'enseignement. Est-ce que vous avez bien? Toujours l'actualité politique. Dunia a fait sous déclaration. Alors, PPRD, pas Mataba Kita, va récupérer le pouvoir en 2023. Est-ce que vous avez bien? Bamata, Bakita, et le roi Kabola Biso Kaboya, Yesuma, Masia, de l'Ebralo Bango, et le roi Kabola Biso, la mène de Boy, la Sakogonia. Au Mata, au Kita, ce qui va nous séparer de cette période, mais ça va Boya Yesuma. Boya, moi, en donc, l'actualité politique toujours en Bogana Biso, la province à Sankourou, et pas le gouverneur Stéphane Moukoumadi a qualifié la mère Mende Azali provocateur, il y a un incendie et Salami Kuna. Incendie et Salami dans le territoire à Lodja, précisément dans le village où Mende a bimi soi-disant meilleur élu de la République. Et Moukoumadi a fait une déclaration à l'objectif. Bandako Oyo et Toumami dans le territoire à l'autre, dans la province de Sankourou, mais les alliés inclus. C'est que, même de Ningazawana, bateau entre des villages, il y a affrontement entre des villages. C'est que des maisons, et si nous considérons dans le territoire à l'autre, Stéphane Moukouma doit aller gouverner à Sankourou, a fait une déclaration à l'objet que la mère Mende a alliés inculpés dans l'affaire et la maison et Sikiwana. Toujours l'actualité politique à Moranabiso. Il y a eu quelques députés nationaux. Oyo, la présidente du bureau de l'Assemblée nationale, Batini Bango, le Congrès américain. C'est qu'il y a plus de 10 députés. Oyo, Assemblée nationale, Batini Bango, le Congrès américain. Pour la diplomatie parlementaire. La carte, bateau bakei men débat la carte. Tant on dit qu'on le va boyer, men des alliés en Amérique, azali ko participer na congrès parlementaire, azali ko célébrer en Amérique. Toujours l'actualité politique en Boga na biso, azali ko beta tango na réseaux sociaux. Bali ko le va être RDC, azali coopération militaire. Namboka Burundi, Namboka Rwanda, Namboka Uganda. Nayango, Babiloko Boli Komona dans les réseaux sociaux, les alliés l'égalité. Jusqu'à la preuve du contraire, notre pays va signer contrairement aux militaires pour être bien dans la rebelle à ADF. C'est que Babiloko Boli Komona, na front wana ezalinde basoda na biso ya République démocratique du Congo. Maintenant c'est que le dans les réseaux sociaux jusqu'à la preuve du contraire, ministre de la Défense a fait une déclaration à l'objet qu'il n'y a pas une relation entre la RDC et les trois pays dont on va dire citer Burundi, Rwanda, na Uganda. C'est que pour l'instant, sauf jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas eu un contrat. Le gouvernement Nabiso a signé le gouvernement de Rwanda ou bien le gouvernement de Burundi ou bien Uganda. Maintenant, si on regarde dans les réseaux sociaux, on va générer à Rwanda, on va frontière, on va générer à Burundi, on va frontière, contrairement au cinéma.
bato nyonso wali komona bafrontiment wana ezali bagénéraux na biso na bacolonel na biso na bamajor na biso congolais nde bazali kobengana ADF Nalu na frontière na biso ya Sud Kivu na Nord Kivu wana ezali juste actualité politique na biso oyo ministre de la défense atalisi ete il n'y a pas un contrat oyo gouvernement congolais signé na gouvernement ya bamboka pembeni wana te